notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Oui, fidèles internationaux, Bambote partout dans le monde. Babi Chel est bolinga mingi info 16. Eh magi beaucoup moins dans le monde de la presse nazana pour la faire une émission à Kitoko. Lelo nazana confrère nangai nande ona mobali avant le grand caméraman a fungola biso et moi ko se présenter à copier sa bino numéro na e. Les deux ko remarquer que mibali ba comment ko utiliser banjeto na ndenga mabe. Banjete oyo eza ba traitement nango normal. Mais l'homme il va comment utiliser ngo pona ko boma bana basi. Au monde papa vu à sangisi sango pour azo kana ke Léon Zana magi bokungu. Léon Zana Nadège, Léon Zana Mifi. Bah comment qu'on ça ba mélange au boma maman au boma papa. Yango Léon na ben ok musika te na zuye moko spécialiste nango. A ome na côté kango to que menkepe ko soane quand même fongola biso na soane de konanga bonjour mon frère. Bonjour. Peta biso kombo na yo et ça biso bien na numéro contact number la moko. Kombo na ngai Aron. Aron na fandi na Kitambo. Numéro na ngai na sala 081 30 25 158. Bon, à condition ya biloko na tekaka eza biloko moko esalaka mabete selo ba jeune ndenge bakanisaka. Voilà. Eza biloko moko bon lokola nga moko na sepeli kutumbere nde a présenter ngo boso mutino sa comprendre de par réaction nango. Delike ba biloko na nga o eza awa neti oyo. Eza kimbiolo ngo tobenga ngo kimbiolo. Yango abe na olia. Yango pe nzete moko pe. Nga olia ngo na masanga pe sa ke lote na masanga no. Na masanga sala na problème moko te. OK. Mais la masanga, mais la ki sera na problème moko te sala boina. Mais importance nango kimbiolo ngo nde zabwe. Bona biso bato na mutu nyonso nzamba kile na mutu. Tritaka estomac, barre, tension. Oh, to tape estomac. Ndo moni yango beaucoup na estomac. Soko lia ngo ata estomac emati yango ekokitisa ngo. Soko eza kokita omona ya azongi sipena na normal ndenge nzamba salila. Donc eza kisi moko très important. Ou soit to suba kama suba moko ba infection tango zo lia ngo eze soigner masuba. Suba propre basi soka liango esokola ba reins soit moi soit ça la règle moko ya mabe soka liango esokola la règle na ezongi pena. OK. C'est l'important c'est que bilongo ya moi. Donc il peut mona rein na yo ezosokoma na ndenge moko ya propre. OK. Eza une intention moko ya kozate que non et ça. Mais aujourd'hui ba jeune garçon ba koma ke aoli yango bona mwasi. Akomi ke asembela ki mbiolongo boye ya munene neti o. Les gars mais benene lo boye benda nanu. Au moins ben un jeune garçon asemi ki mbiolongo munene boye azo machango azo ba kepe azana mwasi. Bon, au moni la majorité ba jeune ya lelo biso ba jeune ya lelo d'autres. On va tous aller ngo kozanga koyeba. Mutu alende zeta munene nzamba akeli nzete pour traiter mu. Mais ya kumulia ngo imagination moko ya kozala ke no. Ba dimne volume ko. Ali yango imagination moko ke ali yango. Abi mana mwasi, apesa mwasi pasi. Apesa mwasi pasi non. Ata oli yango de 500 c'était oyo. Au personnel moi c'est pas les contraintes de traiter na makantu ozana ngo kozala ngo te. Donc et ça la kateko soko liango okende ko sala moi soko sala ka 2 minutes ke bakso 50. Oh soko telema ate so leki mbolongo telemi. Non. Et dans le kuta. Eza le kuta e ko soigner yo nde. OK. Ata o sala ndenge oyo e ko soigner yo. Ko eli kama moko boye. Moi yo ko enregistrer ko yambala moko te. Exact banzete. Tension estomac na yo e ko zala anormal. Tension be normal. Tension normal. Donc exact que soko o paniquer soit ko el ba yepsion de komoka kufeli o kufeli
Tant que biso do soko lia kan zeto ata ba yeso likambo ndenge. Ta se mataote. Matayote oza na normal pena. Donc on a compris bien Kimbiolongo eza ko skula barin, zo soigner makambo ebele. Makambo ebele et tika rappelle moi parfum moko boye na munoko. Prostate voilà. Na moni pe papa bi nanga kuna prostate. Donc la prostate wana salaka soit soko lia ngo munoko okoko fala na mutu respirer munoko zo parfum moko. Siko kita mata, tokena kita mata. Bimisla nga kita mata. Parce que autant baloba kita mata. Fidèle étonnant de boss abonné na Info 16. Bon moni magi bo mwana monga simi Kimbiolongo. Babi kita mata yango. Parce que kita mata ba kita mata na sens que moi sta mobali. Kita mata puissance et tout. Kita mata ça na nzota bato. Oh oui. Likambo lobi na nganga moko moteki bayela nganga na makanisi wana. Bayaka o aron teka biso kita mata na zana premier boye na entraînement moko boye pona mwasi. Alors teka nga kita mata mais lokola nga pe na lingaka mbongo na tekela bango mais na yebisa bango réaction po bazala d'accord oui sala. Réaction nango ce que ça. Mais réaction nango eza kita mata okoko mele no masanga. En plus pe na kita mata eza matolé. Et pour fongolo voix, fongola ka voix donc eza neti mutu moko. So Yasmine Saku abula soko kita mata akosombela ngona si papa epese moi force na ebité. Conseil no gopesa Yasmine Saku pona kita mata. Bon conseil na kopesa pona grande sœur na ngai na kopesa conseil soki akosomba ngo amela kango en sens que soka meli masanga elongola kuiti eza traitement donc eza vraiment traitement donc manjete c'est traitement neti Landrine Ndombe so monie amemi loko yo kaka o na oke pas mère asimba kita mata na oke pas mère sikoyo Landrine Ndongala o na oke pas mère na somi kita mata na ebité kita mata bandete mususu mais kabe ko numéro ba kombo na moni kita mata Kimbiolongo o musu nini Mupesi nini susu Mugombo Mugombo ne bomanga le bona no Mugombo Mugombo ne fin Mugombo re bomanga bi kombo ngam ne bomanga mama oh Mugombo ngeza munene ko lo Mugombo ko oske sala ni zaka ndemo kipa non réalité oyo pena o eza pona biso ba mibali et sa force hein o et sa force soki pe peni na yo eza muke pena soko lia eloko yo Mugombo o pena soko zo lia ko amo munene donc forme kaka ya mzetu nzamba sala pe forme pe ya guru na yo donc ba to baza na ba gora muke donc Mugombo yango soki ozake goro na yo eza muka réalité fona lobela ngo clair pour muka clair voilà so goro na eza muke soko lenze te oyo donc o pousse soko za 2 cm abaki studio 3 cm voilà donc eza loko moko pesa ka munene mulai budi sinda baba loko loka Mugombo ko bossa nango te ba vena bisa Londres en tout cas eza très important ba vena bisa Londres wana moni vina en ridi tout na Mugombo yango yo viens à Bob Kiziondo na Paris. Ouais. Mugombo yango Gucci sinda papa loko ya otobala ka mingi te. Pona Dorcas Mugombo. Donc Mugombo repeneza pona mibali pene mo peni pene munene hein. Mugombo pena eza pona basi te eza pona basi. Mugombo eza pona mibali. Mobali soko zane loko amuke loko na pena pesa numéro na nga na zoloba pesa numéro na pesa no numéro na nanu. Bon numéro na nga 081. Voilà. 30 25 158 nazo zongela 081 30 25 158 soko bengi R nyonso en tout cas okozwanga soko bengi nga elekite benga CRP na ko l'accès numéro na nga pe en tout cas fidèle c'est notre numéro na nga eza na émission na nga na en tout cas ndeko na nga eza émission boso de salité les acquis de bi numéro neza nga pe zali nga na to za ba numéro le loto zikaka kita mata Mugombo na onini lo na olia o Kimbiolongo parce que azoki osa cop ni na ko lia tenter en tout cas na koki ko lia tenter makasu peza en tout cas naza pressé to bandolo bela babloko bokoko ndambu puisque bato bayeba insulté nango et bato musu bazaka fa na bara monika Kimbiolongo zoleka azolia azeba insulté nango na njoto na été amoni Mugombo ayebi insulté nango te amoni kita mata amoni insulté nango te en tout cas
Fidèles internautes, vous s'abonnez vraiment à Info 16. Vous s'abonnez à Liboke. Bon, donc vraiment, merci beaucoup. Donc, nous sommes là. Nyande Konanga, c'est la famille. Toko Zoapenaton. Jour tout le monde est que non, à TKT. Nos habits nous étaient moko. Donc, quand on a Info 16, on a poto. On a que Mugombo ça la bouille. Obi magibo kungu nande ona mobali bosom la ngayem zabi makambo wana ngana opese mbongo asomu gombo to sebi no kolito tindeli bino pona soigner bino en tout cas na habite monde de la feneza nini yebisa bango ki ozana Info 16 to travailler Info 16 to kota ti côté bosombaka bon soki ezana baba Congo kuna to kende to luke sika basoma njedo côté uta en tout cas merci beaucoup mais en tout cas moni ya koloba mingi zate même makambo eza ebele ya koyebisa bino po bana la prochaine na deuxième épisode neto yebisa bino na koyebisa bino ba nsete mususu na lobi te ta exemple que comprendre mera lobi na ko lakisa biloko ebele o ya importance na o ezake mobali pas sepela na o ezape mutunyo sa monde entier moi si pas sepela moi ça sepela mobali pe a sepela ezali mukolo mususu baya en tout cas merci beaucoup na lingi bino mingi babi toza wepa Yasmine Saku la patrona babi bakutoza bakonzi biso bazawa Oscar Sony Landine Dongala bavena nga babi ke non bango babi manga manjede nde sala na nzoto bango ba utiza ngo pona maka mususte babi ke eswanya bango na nzoto en tout cas merci beaucoup to lingi bino mingi na moni papa na ngazana Fumukanda Jonanga Fumukanda bo comprendre que non toza vraiment na Kimbangu babi toza na Kimbangu na quartier mabele mame babi toza ba fina biso bazana nazana mon mon DG ina ngasa ngbendu do babi kombo ana merci beaucoup en tout cas bon s'abonner na Info 16 boko landa rubrique banzete bo mona mutu musuti tozaka na mutnanga bazo osala te le grand cameraman azawana tozana vraiment akolamla sabiso nzete na nzete et anani nzete na nzete et anani merci beaucoup en tout cas bo s'abonner massivement ba gros bisous ciao notre dimension les Congolais voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm Réalisation clip vidéo théâtre et cinéma publicité documentaire magazine reportage mariage reportage date